Salut la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a RO, vraiment vous allez Kolanda, émission Nabiso. En tout cas, nous sommes là, notre chaîne, c'est Family Bota News TV. On est là pour parler de nos comédiens, tous les vraiment pour nos comédiens Nabiso, balobinion, eza pour nos comédiens Nabiso, en tout cas, tous les kana pour nos koya kolobela yango, eza malam, eza mabe. En tout cas, nous sommes là pour nos koya kolobela yango. Et puis nous sommes là pour Belleville Candila Patrona, en Balobi Poutine de l'écriture. Vraiment, on a pu se voir pour Zwami. En tout cas, tous les canaux pour nous la promotion de film et puis Kolobila. O Ezali Makambu Naye, O Eza vraiment Makambu Eza concernant Moussala Naye, parce que vie privée, tout côté raté. Mais on est là pour la Makambu O Eza vraiment ya Moussala Naye. En tout cas, tous en tout cas, si vous êtes nouveau sur notre chaîne Family Bota News TV, n'oubliez pas de vous abonner, en tout cas au Kozala jamais dessus. Abonne-toi sur notre chaîne et puis cliquez sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois ceux qui vraiment te postent le Konabiso, en tout cas, et comme directement. Voilà la famille, sans plus tarder, na tindi biso to kende ko suivre émission Nabiso, pardon, film Nabiso Eza Nakati ya Belleville TV, la boniche et sur le Kanakata Belleville TV, total vraiment 9e partie, en tout cas, tu recotes la 10e partie la famille, en tout cas, tous allons nombreux pour recevoir film Nabiso, film moko kitoko, tout le monde film la sube émotion de la carte film, tout le monde niveau film comme kokende vraiment en tout cas na passe na kati mona kanda pe na makambezo le kana film ngo donc au senti film mobe filmé donc tout le film je vous dis ton na banano Poutine aza Poutine a mutu musu do Belleville Kandi aza vraiment écriture à musunika nde to loba balobi to ke ko tala ya biso film balobi écriture à Moussounitanga comme en tout cas après ça toujours bilé à kitoko vraiment to kota na kata Belleville TV to kende kota la et ko sala biso bien biso nyonsa. Voilà la famille, sans plus tarder nazo kota na sujet na biso o to eli lelo juste comme makamba ngo to yela mikolo eza makambi ya ba comédien oyo ko jouer côté ko jouer côté yo topé oya kende ki ba pekisa ki ye côté musupe be bata boy ba kenda côté boy en tout cas yango vraiment o to yeli lelo et puis to ko pese bino quelques acteurs o lelo yo eza so ba monye côté ezo benda ba polémique sur les réseaux sociaux. Nous sommes là pour na ko ya ko talisa bino bande ko na ka ndina lobana bino Belleville azana pour na ko kanga mutu ta kanga mutu te parce que Belleville eza maison de production eza un groupe T e ko kanga ba ko retenir ba tout pour na yemoko azana tawana te mais à chaque fois to ko loba to zo mona makambango ezo ko se répéter bande ko nanga yango vraiment la linga ki na sala émission pour na ko éclaircir bino par rapport à nyo sezo leke puis na makambo papa sakala o to bengi ya Johnny mutu akala to benga ka vraiment o ya mega ko sala be émission na ye. Tu vois la famille ezo sa kitoko te komeka ko mele kitoko te ndeti koluka ko memama batuka ba papa sakala ko kocha bona mba poto moko be ba polémique moko boye o ba vivant ngo kutu te tanyo so ba jouer tanyo so ba zaki na internet o ba internet kutu te o ba jouer na ba film na ba CD ba nini lelo yo un père de famille avec ses enfants, sa femme, sa famille koluka ko kocha ki na ba polémique moko be zanga tina poka kende ko jouer sika moko be quelconque en tout cas ezo sala kitoko te ezo sala kitoko te. Tout le monde a papa sakala kende ko jouer et na kata na SB te ko mona papa sakala ay ko jouer et pas Belleville mais ko jouer ka jouer pas Belleville tout le monde qui be missionnette et botamaki par rapport à ko jouer na ye donc il faut mutu aluka à se positionner à mutu nani mutu Belleville mutu sila en tout cas ça n'est de trop pour na ba comédien na biso bande konanga ezo kende vraiment makasi todo ces personnes ba système OT yango vraiment la linga ki juste na meka ko tchela bino na boyo kana papa saka la yemo ko ndenge a préciser na maloba oya lobby et puis ngana ko ya ko talisa bino donc meka na ko sala analyse par rapport à ba dire na ye na o na mesana toujours ko ya ko yebisa bino tonyo so na yaka na réseaux sociaux to na yaka ko sala lobe émission par rapport à Belleville par rapport à qui est Belleville na o ba to ba loba ka pona Belleville na o yo pe mokilizo mona en tout cas na koyaka pona ko sala analyse ndeto mesa na rien que analyse wana na lobango ezaka point de vue nanga ndenge na sali point de vue nanga donc mutako ko longola point de vue nanga azate. Alors sans plus tarder la famille on tila bino to landana nous pe sika ba yamba ki papa sakala na maloba o aloba ki malgré ba kataki
partie où on a mon qui en est important et on a mis quelques zoango parce que bah comédien n'a pas commis vraiment sali et ça qui to côté tout tika côté bah comédien n'a besoin de trouble mon koboye oyo bazana ngoti surtout bah papa n'a besoin mikolo oyo bah pesi biso makambu na kati ya ba film na bango ba sala kala ba sala ba combo baza ba ikona mboka oyo en tout cas tout tika vraiment ko mêler bon ba biloko moko oyo ezanga tina onga na benga ngo ba fitilité bazana droit ko jouer partout bazali les tout monde ba comédien mususu oyo ezaki o ba daili ba bimi to moni ba maria ba kombo ba marie bimi na ba o ba kende ko jouer sika boete kende ko sala boete ba ndeko nyonso wana vraiment to ko meka ko lobela ngo malembe pour que to meka no ko éclaircir ba to mususu balanda kabiso ba to mususu ba yebi makambo ezo le kana maboke o ba mona ki ba comédien ba kenda ba ok ezala ka en tout cas to zala ka wana ndina lobana bino na chaîne na biso to zala kana pona ko talisa batu makambo batu ba lobi to mona ngo eza mabebi to ko ya pona ko cha ordre ko pesa batu éclaircissement ndina yebisa kabino. Voilà pourquoi Nelly Bino no likamba papa tchakala tozo tcha audio bolanda et puis tokoya après pour que to mekako expliquer bino il s'agit de quoi par rapport à maloba ou papa tchakala abimisaki. Voilà la famille, en tout cas to like vidéo, to partager surtout lien, to partager vraiment pour que batunyo so balanda émission oyo balanda pe analyse. OK la famille, c'est parti. Yo to monenga na belle victime c'est pas été. Boso monenga na to pas dina na fosili. Na ituni yo ke so fosili ka. Alors. Donc monenga na to pas yo to monenga na belle victime c'est pas été. Boso monenga na to pas dina na fosili. Na ituni yo ke so fosili ka. Alors. Donc ba fan nanga ba tunanga na nena mona ka bango. Donc balinga ngana zané na zabou na senga ba ko tsanga ba conflit s'il vous plaît na mwasi na zana bana soki belvia benga pesinga mwa mbomu e olesa pe na kunanga na kumsa nzambe vous comprenez sona na problème na bengi azamona malamu mama mo malamu belvi na ko sauter sona na problème belvi na li comme tel boulot au moins on tient la tamutu c'est la papa nsaka la mbongo sono lingo titi ni nana ata zawa yo zavi yo to monenga na belvite la famille en tout cas na kachwana j'espère que tu qui papa saka la ninga lobi mais eloko etikenga pe lisusu makasi da par rapport ya ba commentaire ba lobi oui bon mon te ki asala ngo pour que batu ba mona yeke yende asala bo po abenda kaka batu pembene nde ba mesana ko loba langage wana mususu pa le bozo comparer dina nozo kocha dina na ba buzo ba o et to pe pardon na buzo ba koute ozo kocha dina na ran o est-ce qu'il y a pas mutu ba ko sele concurrence voilà banane ba cook bande konanga pour vous dire que batu mo bazana pona ko minimiser batu donc bango pona bango na batu ya ma théâtre nde basala rabo mutaleki sila azate mutaleki sila na internet mutaleki sila na ba film azate or na miss o tozo mona elo moko malunga te aussi la zo sala tozo mona ba film c'est kwei aza une inspiration te ozo comprendre tozo mona ke e comme matalana mais batu ne bazo ngaka ko faire croire batu ke yenda leki batu nyonso non ya tolo ba makambo eso mona na misu likabula mi sezo mona na te mais bino bolinka ka e koma bongo bolibo comme c'est ka célèbre mais aussi longtemps bat bazo mona ka célèbre li sous-souté aussi longtemps bat bazo mona ke ninga banda ki poter belge banda ko accompagner ye na lelo ninga za ye moko o sentir que elo comme longue za li sous-souté toloba te hein vraiment en tout cas moko to za la kanini siko to boba ke dina na ko comparer ku tu dina na oko tiaye na ba ran ote ya batie na baran te po dina na zanan dina na obunda eza na ba mame bele ba banda théâtre ba ko kata ko sa ba film ndeli dina na sala te baze bele ole ba mi benga mi kipso to sala kombo ya kala to sala kombo ya CD ndina ote ko yoka Christian Shogun ndinga ndé ko ba biso ton batan ya ba bi le temps passé ne revient plus nem ni to lo bela moment o to bela moment ya kala te obino bo sala ka toi sur na moment na te parce que bato pe ba sala ka lokola bino na temps na bozaka na bango lelo pe ba o bazoko ba oh bah avancez bozali boyo kata so nte ki yo moko zo beta lisolo to lo bela tango na to saka ba succès batana bazala 4 mais aussi longtemps bato yo zo beta lisolo bosala na bon succès bozala bon ensemble ba mati pe yo sko tikali ya yo kaso nite
yoka soni oh papa c'est non la Christian Shoga pour la boya qui tout la qui n'attend yo c'est l'émission na yoka soni quand il dit il faut avoir la honte ya ko koloba yango parce que vous avez l'échec au kokita pour ba ninga na pe bozaka na bango ezate ke bango so ba tikali mais bazo continuer pe bato bazali pour vous dire que bino bato bo tikali boza ba l'échec dans la minute oyo ba lobela suma so na bino tena minute ba bete maso na bino ya ba guerre bo sur internet ya ba mission bo koma ko sala mais na lisola film bozali souté ozomona na lisola film bozate parce que moment bon lo sa moment ba sele na minute ba sele za souté to koma ka biso sur YouTube na YouTube combien de films au Christian Shogo côté ici combien de films au ba bete lo tolo ke Christian Shoga pour na minute to ta YouTube na minute to ta suba CDT zaté ozomona parce que combien de films oh yo côté ici na moment ba YouTube ba beta tolo ke Christian Shoga exacté ton ndima ka batu tango exactement batu faut qu'on ndima pourquoi boli qu'on ndima ta belle vité pourquoi et le que dérange pourquoi boli qu'on ndima ta belle vité soit disant aesi quand même t'es ici comment passer chance pour la bien bon la belle vie mais dans la batebele ba tato la ka belle banda ko makala tongo depuis le moment ba c'est belle vie anda koma to monaka ezaka ki keto ki jalousie au boluka bo pas belle vie ozomona ki jalousie boluka bo pas belle vie on a la benga ngo jalousie mal placée na place que muninga ana posa bo avancer bino so ba comédien mais et ana click mo o ba lingeli boule pour ba saler mabe click mo ba lingeli boule pour ba lo ba n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour ba bannir yé parce que loko bino bo sala c'est parce que belle vie azana ba fan o ba solide famille bota o ba soutenir que toujours de près ou de loin si ce n'était pas ça mais je ne sais pas hein parce qu'il y a ba niveau ya ba mensonge wana on se bino boya na ngwana pour na belle vie nana za sena mokili o to bino ba comédien nyo so nana za sena na oloba ke yende nga za wana banda bani musana ki comédien asali loko mabete nani abimina mobala muninga te asali soki abimina na soki oh marié to femme mariée te nani na bino so ba comédien nana obeta tolo nani po bozo musapi bo ndo ko pointer pas belle vie bo lobela musala zo sala bon encourager muninga. Pourquoi pas beaucoup encourager mon ninga les locaux au sala soko yemo muto bino bozo ko encourager mo ka ndima et pourquoi pas bino pourquoi pas bozo kaka bo dénigrer musala belle vie to bo dénigrer bato so bazaka pembe na belle vie mutu ba joie ka pas belle vie a quelqu'un ici comme sous problème et banda ki oh Maria ninga zona baba pese ki mbongo ale ki Maria ko loba ba ko démentir ngo ayebi makambo wana te pourquoi tous ces mensonges là pour na ko critiquer ka belle vie en tout cas bozala sonte ngala lo baka bato batala ka biso bino bato bolanda pe internet on bozo apé mo bokoti abo bimi et mo pe botala ka pe ba analyse bo ba pe ko comparer non yaya et mo pe to tala ka te ka ko commenter ka par sentiment to pe par ki fanatisme ngo ka ne to commenter ka non et mo pe photo revoir babilo ko pe o seli pa analyse yo mo ko ba analyse to ka otana TV bino pe boza sensé ya ko sala ka ba analyse par rapport ya ba différentes émissions bozo landa boza pe sensé ko ya ko tala ngo attends que mutamayele tant bazolo ba ke bozo bino mo bozo tala ke belle vie ngo akanga ka batu mais to tala bato yo baza proche bato ba jouer kana kata belle vie TV air nyonso au moins ba ba ke ko jouer place msous soit disant bato bi bo bengi ba baza famille bota ba pona belle vie mais bato ngo peka les mêmes bato bozo mona bango et pas ya Jérémie ce côté bino moko bato bolanda ka biso boko ki pe ko sala ba analyse que en tout cas moi yo makambo ba lo ba kosi la kai so ba lo beli mutu moko ba banda ki na papa Alain et comme papa Serge azo jouer pe ka kune longo et comme nani oh ce qui Maria et longo Maria na minute comme Daily atabino so totali ba maman étoile azanga kana ba film était chez Bellevue TV mais yi wana a jouer pas Jérémie si qu'on a place wana tabino mo bata mayele boko ki ko vola te ke bo ba te moi c'est apexa batute bato mpeka bolo baki bapexi ba bebani bon mona mo mpeka bazongi so pa belle vie ba jouer ata bino mo to za bata maele ko non singa bino pa boza sage to za bata maele bolanda ka internet ka bolanda ti boza pina ba bloko bokoki ko recevoir na internet par rapport ya bato bazo botalia bo comparer pe bino mo bo mi pesi pe ba raison na bino mo bo bi ke te likambo eza bo kati on pe na mukuse
ça n'est de trop. Tout ce que les comédiens va évoluer, tout ce que les campagnes c'est très important. Bozo boma musala na bango parce que soit que jouer bébé comme si oh azo bénéficier d'un bon à côté pourquoi boluka kanga mesika moko pourquoi oh c'est qui Belvin a ça la kango ta ko peut jamais ko sala yango c'est juste que ça pas na bino to moni lelo to moni kaya ya linda to moni ndenge komi to moni kaya linda de komi tango ena Belvin to moni ndenge komi ba te bele ba kenda ko jouer kuna bakenda ko jouer kuna et salama problème te biso to salango problème te famille libota. Mais pourquoi quand c'est comme la tour le bien un problème? Pourquoi? Et la kisi ke bien de bokangara batu, l'isolo linda po ekoma be alonga. L'isolo linda po alonga SB daki nini? Et daki juste pas que na ko jouer et pas muchopi. Parce que la bacha qui actrice principale. Tant que ko jouer pas muchopi, ne linda. Base ne source ne utakawana. Akipa ke souti linda azoye ba position te ke ko tuna atike ka na position wana tonga atike ki linda na position na po muta sila muta azala ka bongo ne beva bengi komi problème non pourquoi kozana ba ninga bongo pourquoi on dit que mtema mabe ton ozana posa muta azana talent na olinga bimisa ota ka pano coincé ce qui n'est pas chez Belleville. Belleville au monde ba tout notre ba jouer capable Belleville au monde ba jouer capable Jérémy obino bo beteralto le Jérémy ba tu ya Belleville ngati ba qui jouer pas Jérémy mais la plupart ba tout notre ba jouer capable Belleville TV ba jouer capable Jérémy la plupart ba zawana ba maman toi maman top papa Serge papa Lin to moni nde bo beti sur la daily bango presque no ba jouer kakuna mais ba za capable Belleville TV ce ko ata bino mo ba to bolanda so beaucoup comprendre que Belleville n'est rien dans tout ça. Na nyonso bato ba ko sila ba changer mutu ba bo bino bo ata bino mo pe bo mo na pete ke bisika mabezo uta na ba côté ba comédien bo sentir te ke ba communicateur ya S binde mutu baza mabende bazo sala conflit moko be pona ba comédien pourquoi bo che bo mêler Belleville na makambo pourquoi ça n'a pas de sens lelo ti bo komi bo kota kota na batu mususu boko kota boko na batu musu moko lelo komi ke daily azaka famille bota te po nini po Belleville daily akeko jouer et pas Jérémy tala réflexion batu maintenant qui est famille bota là-bas c'est bolobi bonté pour papa Serge pas qu'il n'a ko jouer kuna au moins te malobo bolo barabino mo bo se contredisant parce que bolobi ke nenga keko jouer kuna do se kaza famille bota c'est que papa Serge baza famille bota te ko pourquoi bosser la boba émission ya ko finga bango ke baza famille bota bo ba se positionner ba sala bo pour moi te ke bino mo bo bima maloba na bino boza bata de côté deux maloba trois maloba eye balati alors ngala singa ka bato batala ka biso bato balandaka o ba olanda makambo c'est les internet boza bato mayele bo mi pesa na sentiment te mais bo c'est la pe buanya c'est très important bo ba ko landa ke koto bino mo pe bo mi pesi pe réponse bo bité moi so aza bongo te mettre balobaka nebi ki na bato be si ba sala examen na ba comprendre mais oh non bo comprendre te bo vraiment temps il y a ko comprendre qui est Belleville elle a des valeurs ko sunga kabata sunga bonte pour batana ba pesi reconnaissance non eza don onzamba chakat nae onzima ete ezala kuna te to moni bele pa wangani Belleville yango ebele ba wangani yaya ebele pe abato Belleville fuli Belleville bimisi lelo ba wangani Belleville c'est la vie elle continuera toujours yako faire avancer batou. Elle continuera toujours ya ko pousser batu bakende de l'avant récompense na ngwe nzambe mtofuta ya zana tina récompense mokilité belva na tina récompense wana te mais essentiel dans nzamba tsakiye ya ko bimisa mutu ya ko orienter mutu ya monique mutu zana talent en tout cas fona chaka na ba tableau mata kende eza dans nzamba pesa ko changer ngote don na lobango med fa don ya ko sunga o belvi nzamba pesa sunga kabatu a ko changer ngote pona binu a ko tika ngote elle continuera toujours de le faire je vous dis à chaque fois Belleville ko sala kango toujours parce qu'il a don o nzambe apprécié donc akoti kango pona bino te bata mokili o bozolo ba ke apesa ka po batu balinga ye apena sa bino na mokili so te va l'intérêt ton non ça musala nanga il faut ne ba ko protéger batu no so ba ya ka pa nanga pour qu'à chaque fois na bengi bango bandi mako ya pa nanga pour que musala nanga pe kende liboso c'est ce que Belleville fait azana yo bien
parce que en tout cas portanga pe secours grâce na bango so na bengi bango na chena na film na nga batali film ba sepe na film nga na zimbongo pourquoi pas mbongo na so mutaza na passe na kabila et pourquoi pas au kabila ye c'est comme ça tellement que bino bo kabakate tellement que maman na bino za maboko makasa kabakate siko bo ça siko système que bo luka siko bo cha belvi pe akoma ko kabate na ba dire na bino par rapport ya kolobaka kabaka pa to ba linga ye po belvi pa tika po ba koka na jamais. Et ça la makata mukolomote et ça la makata mukolomote po bevela don onzamba tie kat na kolongola ngote pona bino bata mokili a otikala ka jamais kolongola don wana nzamba tie pona bino a kosunga ka toujours batu soka za na ngako pesa so pas za na ngote problème ti et a pesa na mukio azo gagner faut kabola babi kabola na ba obazangi tellement ebi douleur wana il faut kabola bo traiter nyos beaucoup traiter oui so pas pesa ka po ebi aleka na étape wana yango fa pesa mutu aleki na étape wana te ayeba kosunga bato te posunga fo leka na étape moko boye et posa na motema wana ya kosunga so na motema na to kosunga te alors tout tika belvia vanda kimia la famille to ke ko consommer film na biso vraiment massivement to zona na film na biso na eka ko talisa bino makambezo le sur les réseaux sociaux na bak na biso to yara kaka pona ko pese éclaircissement na oezo le sur l'internet en tout cas so bo sepe na film na so bo s'abonner bo partager bo liker bo commenter et ko sala nga bien makasi en plus to kende na kata Belle-Vie TV en babi Belle-Vie TV ezali na TikTok to na Belle-Vie TV promo to kende na TikTok na biso to kende vraiment ko s'abonner kuna et ko zala bien makasi to sala ba to mona ba promotion na biso ezali ba live page ala kuna pour na Belle-Vie en tout cas to zala vraiment et ko sala biso kitoko makasi en tout cas la famille je